okati mbisi sukoli. Et puis au blend tomate fraîche, au blend ail, au blend ginger, na pilipili, so olinga pilipili. Et après, ozwi yango, otie na kati, ozwi mungwa, ozwi un peu ya vegeta, ozwi Maggi cube, ozwi oil, osangisi nyonso na kati. Then otiki yango épicé avant osala liboke. Donc simple. Kobota maraba mama ba mongo ozaka olale la muki oki poso lia liboke. Pardon bad. Fungola liboke totala ndenge beli na kati. Après kotoka makamioso togo fungola. Bon, liboke na biso yango oyo ekomi pe na suka. Na lakisa bino pe betape nyonso nde na salaki liboke. Eza nango facile kosala. Bon, betape nyonso na sina lakisaki. Eza na snap wana pe nde na lobika ke ozala na émission et pas mama ezui. Mbote na balandi nyonso ya mama ezui ngaleki ya mama ezui Vanessa Kilombo. Na salaki lelo liboke pe liboke angolo. Yango wana ebeli. Donc ba détail nyonso bokozwa et pas mama ezui bokotala ka wana. Okolande l'étape nyonso nde na salaki yango liboke na biso ebeli makasa yango wana eza na kati donc ebeli kitoko.